Nga mona mona mukolo orchestre ndeza Edi. Orchestre Fali eza ya Fali ye mukuto. Orchestre Fali eza na Edi Badiata. Ata bolobi ndeni fallait au suspendre Edi Badiata te a olongola ete a osala epe eloko te. Orchestre wana eza ya Edi Badiata na Fali. Nga mona mukolo orchestre ndeza Edi Badiata. Era Fali te. Fali azane kali ezanti Fali mouvement eza ya Edi Fali aza leader aza star ya mouvement. Yango azaka liboso mais orchestre eza ya Edi Edi mutakumba orchestre wana. Ba décision, makambu tout c'est Edi Badiata qui le prend. Fali aza star et orchestre. Mais le groupe appartient à Edi, il connaît tous les contrats. Aïba Mbono se kotaka aïba makamnion. Boti nda benga na muto na kokate parce que c'est son patron. Lui il n'est qu'un boniche chez Edi. Fali aboya Edi Badiata. Oh. Si mo vanda kana miss na mne mona teke no fali aboya Edi Badiata. Fali azana osamu sala Edi Badiata olia mbongo. Azo basi azolia mbongo azosala ba folie na mbongo azolia bazomela azosuma balia mazola ta comme azana mayele te ozo comprendre asuma mo banda me fa bomoni te que non fallait ça succès mazana eloko malonga parce que l'orchestre ne lui appartient pas. Edi Badiata katela mangala Edi Badiata ridiculisera batu Edi Badiata fingaka batu. Ça se passait comme ça mais on gardait ça parce que c'est la famille. Bato ba respecter bato kuna mukie ezali fiston coloqué azana ba respect na bato kolo bano di Cameroun azana respect mais le reste sous le cas à respecter bato à 100% azana humanisme azana kibomoto la ceinture a Fali sous les selami de Fali mais ba mi kala wana nyonso batikali wana ba malanda wana ba respecter bato te. Edi Badiata nda kolo orchestre wana. Ata Jael alobi nini. Ayebi kenenga attaquer Edi nanana akena ye. Yango attaquer bango. So azaki na posa ya ovana na orchestre nga attaquer bango te parce qu'il sait que non bato akumbra mouvement na eza Edi Badiata nanana modibo. Eza bango. Soki bato akumbra mouvement bango ya bango te fallait suspendre Edi Badiata. Muto asala ba scandale minini na orchestre Fali eza Edi Badiata. Muto a malmena bato eza Edi Badiata. Muto a kangisa bato eza Edi Badiata. Bino bosu mono suspenda ye. Muto ba alongolisa ba mission, muto maltraita ba mission nyonso na eza Edi Badiata. Balongola kete ba olongole pété parce que orchestre eza ye. Orchestre eza ye. Fali azali star ya orchestre mais ce n'est pas son orchestre. Elle est victime eza ya Edi Badiata. Pour votre information. Eza orchestre ya Edi Badiata. Fali aza star. Mais orchestre eza ya Edi Badiata na pied sino vérité. Fali aza un orchestre te. La preuve est que eza ka groupe accompagnement. Lokola Edi Badiata atanga ba étude moké. Yépe mutu amata podium. Mais l'orchestre c'est à lui. Le groupe c'est à lui. Groupe eza ya yi. Na lobi bongo pona nini. Parce que groupe Oyo, muko nango, ozo mibenga ngai mukolo orchestre, oza na moté et pas mutu moko boy, c'est que orchestre c'est oza na moté, azana moté, fallait azana moté liboso Edi. Ana moté, ana loko lobele Edi Badiata, ana moté. Azana ya moté. Mutakumba orchestre wana, azora ba problème na ba soule, na ba na ba tunso azana moté, atambola na partout. Partout akenda attaquer na wese bazaba mbali attaquer wapi bazaba mbali ayebi makambu na nyonso orchestre za Edi Badiata fallait être juste star ya orchestre mais les groupes c'est à Edi bosa inde mutakala ekupa ya Fali ngai bosa la ngai lipapu ya kombe ya Fali mame ngai inde mutakala ekufa ya Fali. Ah, Jael, je suis comme mutakala et koufa ya Fali vraiment. Jael, show. Abinga inde mutakala et koufa ya Fali nga inde mutakala et koufa ya Fali nga. Bino pena ba kombo mususu bokendo mi bambela. Est-ce que poste ya mutakala et koufa ezalaka na kati ya orchestre? Fandi, azoka se jour moko azoka 1 minute ya kolobela oka ndenge. Aloba moko na bino nyonso. Alobela ka moko boyi kaka.
Donc, là, on tient la même famille. Mon frère, par exemple, Los Angeles, la palais, au Chili, tout ça. Vraiment, tant quel piano, avant attaquer, avant répondre à Moutoumoro, dans la zone, combien? Vous comprendre. Donc, pour te dire que je n'ai pas encouragé jamais, mais malgré ça, finalement, mon fou. Pour l'approche, maintenant, auquel piano, il faut initier que Alba Maramonaye a Tcharamo Panotina Maniké, la journaliste, parce que Gloria a pu faire un peu bandal, Apollo. Non, ça veut dire en tant que journaliste, en tant que speakerine ou chroniqueuse, à l'objet Maramnel, Franck, c'était pas Yoko Maramnel. Mais, je ne pense pas que quelqu'un par le baraté. Na hôtel pour Zana, fallait à l'objet Nanga Boué. Ah, ça va bien. Donc, on s'est gagné. Mais celui, il y a un journaliste turc, moi, ça ne m'engage pas. Mais, c'est une piano, malgré que je ne pense pas avoir touché ma situation. Non, sauf d'abord, bon, c'est d'accord, on a donc, pour vous dire que, en tout cas, quel piano, c'est un garçon qui me fait galerie une fois avec ça en live. Moi, même si on a dit ça, mais jamais la routine de la finance. Donc, même live, on a comprendre le lot. Ce que vous. Donc, merci beaucoup, Sir Pauline Lumumba, RDC Monde. Vraiment, non, c'est pardon 1000 fois. Pardon 1000 fois. Na ba artiste nyo soto choka. Ba vient na biso ba Koffi Olomide, ba Wera, ba JD. Pardon.